Ba musicien, mingi ba bomba. Surtout ba musicien. Trop de païens. Bilo me fait toka. Bilo bala mango na rapidité. Bah parce que tu vas que ben des actes de l'animal. Non, dès qu'on ça va. Qu'est-ce que la pêche ça? Mais ça ne fera rien. On m'a désoupé pour nous m'a désoupé au lambango et bon m'a désoupé ça la mingi qui était. Donc au premier tournant. Après ça tient. Chalala. So mo bela fille nganga ne lebisa bana. So bo sa malamu te bo fille ça papa. Peut-être so mo bela zo fille ngawa azo fille nga maman na yo. Peut-être yo maman ou laisser moi non mais ça malamu te. Hello Naomi. Je suis partie hein. À tout à l'heure. Bonjour papa Alain. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Hello, maman Eliane et tout. Bonjour, je suis Bino Mbote, Bino surtout Bato Bolinganga. Bato Bolingaka émission préparant pour le mariage. Na pesi mino mbote belé bato bo disposer attendre na bino pour na otala ba émission maman Eliane et tout préparant pour le mariage aux émission yanga moko na sala rango pour na bino pour na bisonyo surtout na pesi mbote na bato nyonso balinga service traiteur décoration la providence o ba sepelaka na musala na ngai ya maman Eliane tout na pesi mino mbote belé na bimi na kiko sala bino émission ndeka na ebisa bino ke émission na nga ezaka bongo elekela ndengo wana donc na kokaka tena vanda nga moko na banda ko ebisa bino makambo wana musana banda ko fonder na makambo sa ko fonder na ko ya ko inventer yango sikola propano pour le mariage vu que mariage libala eza vie ya mutu libala eza vie ya mutu ta onza masaki Adam amona que Adam azaki mo azaki Christ abino na sa ela Eve e ko sa ela Eve donc libala eza bato mibale yango na sikola linga toujours na za na bato to partager l'expérience ya bato o bavandi na kati ya mabala parce que za na ba jeune belinga mo sa msa mabala na ba jeune belé ba kota na kati na mabala parfois baza préparé te et pas ya ba parents na bango bo ba musupi ba koza ba orphelin ba musupi ba para ba tike na Congo bango ba se retrouver en enfance tango ki nenda ko libala mutako ebise likambo azate nazomona ngo ebele maman nito en tout cas merci et le kono sala ki boye na yeba ki angote na prendre ngo kaka na préparer pour le mariage en tout cas merci Jilika nous merci beaucoup na sala ba gros bisous na Devine. En tout cas, ba gros bisous na ninga ba encourager nga. Nazo comprendre te. Ba maman ou ba âge na biso mingi te ba encourager en tout cas maman likambo lobi to seza bo kaka ba jeune. Ba maman to ba pe ko encourager pe moninga ça la bien. Encourager ça la bien. Et puis moningo bengi maman et le kono saki boto loba ki boza ki bien sepeli ça que ça la ka bien. Te ba ko s'encourager. Yango ba benga ka bolingo. Bino boko maka mukolo ka muta sa kangi na miso azaki bien. Et na bando se pene na sengi liwate pardon. Papa le tu vois, t'as 2017 na 5 liwate et comment elle abandonne la émission na moyen te il abandonne le service traiteur tango ngo mutaza abomo yebise ko lingaka ye yebise ko sepelaka ne eloko po ko sepelaka nango to bengi bi eloko boy côté wana na sepelaka nango te na ningi ezala bo c'est ça l'amour bolingo yango wana bolingo to mona ngo te ezaka na ba preuve na ba action nazo kende ko tala couple moko basali 30 ans de mariage ne basali 30 ans de mariage c'est que basana expérience ebele ponde to bala naka tobala na ba bikolo ndenge na ndenge uti na ekolo na ye na caractère na ye uti na famille na bango na caractère na bango nazo regretter mingi na ba jeune garçon ou nazo ka ba fille bazo pesa un rapport que jeune garçon azo finga maman mwasi na ye ozo finga maman mwasi na yo ozo manquer maman mwasi na respect moto memi mwasi na yo 9 mois ko botezaka entre la vie ou la mort nzambe ye moko na Bible lobi femme comme tu as péché ko bota na kozala na douleur boyebi yango bien botanga ka Bible boyebi nzambe yemo ko alobi mwasi loko yo sali sumu ko bota na yo e kozala na douleur. Qu'est-ce que moi je peux dire par là? Ceux qui ont mobile finger maman mwasi na yo ozo manquer maman mwasi na respect, ça veut dire au finger rapper maman na yo, ça veut dire au finger tata mwasi na yo, ça veut dire au finger ka maman likino parce que tu as courage on manquer maman mwasi na respect. C'est quoi ça quand on a maman na onde mundela lobaka montre-moi ton ami je te dirai qui tu es c'est que obanda ngobizelenda kuna bina lo bimisi ngo pe libanda c'est regrettable na regretter pour na ba jeune garçon ba rapport na na zui nde na zui tout à l'heure que mingi za ba jeune papa la ke boko yate nde na psibino que mingi za ba jeune nde ba benganga yo ze jeune garçon quand on parle de la belle-mère maman moi na yo okolo baté ki ta mère mais le bata maman lando ça fait quoi? Bible bimi kiti sans amba tombola yo. Le bata maman lando ça ne fait rien.
tozopesa baconseil tout le temps ke bana basi toyeba korespecte toyoki ata ndeko na biso mbuta nde ayemba tosa baseme kibanga babokilo. Ah bon, eza bien yango mpe baconseil makambo biso tolingi tosa baseme kibanga babokilo elakisi mobali ya mwana fa finga babokilo na ye parce que mwasi alinga libala mingi il faut banda komanke bamwa bokilo na respect bapapa kotofinga bango te mpo langage ezalaka la facilité kofinga kaka mama na yo ta mère nga na yebi libala ekufa eya na mwasi mobali afinga kaka mama na ye mwa mwasi anakipaa te même mokolo afingelaki ye sikoyo mama na banda kofingaki nena ya bomoi ye mobali mama na sakufa mokolo sikoyo mwasi afingaka ya réplique abi mama na yo moko afingi nzoto mama na yabi kutu bankusu bazolela na sa mabele apoli libala ekufaka libala ekufaka mutu moko na mokili alinga bafinga mama na ye azalaka te yo oyo oza na bizaleli nangaki na banda nyonso oyo na likambo oyo mpo tookende na bato oyo basali 30 ans totuna bango estce bango mpe mobali wana azalaki afinga mpe mama mwasi na ye azalaki afinga mpe basemeki na ye ya solo mibali libala toyebi bien azalaka mwasi alingaka libala eza ya solo mais mibali mpe sa mpe basi bino mpe moyen te preuve aneke nzambe ntango osaki adam amonaka azalaki ye moko banzete ezalaki nango bazambe ezalaki nango banyama bambwa batusa bazalaki me nzambe abaki te fona se eleka ya moto être semblable so babi déjà aza moto l'os de maison nde bosaka oh l'os de maison l'amour de ma vie bongo l'amour de ta vie bandi ofinga mama na ye ndenge nini mpo bapapa bafingama te langage azalaka kofinga ta mère ah le bata maman là nous m'a fait ceci oh mais ta mère yo so ba fingi maman rose ya on a biki mutu nyo so finga maman mo sne c'est ka finga ka maman na so ko za respecter na belle famille c'est que impolitesse so bana on a kata famille na yo moko yango omimi yango libanda tozo kende bato basali 30 ans total ndenge ba vandi pendant 30 ans oh ata to biki mabale za les hauts et les bas faut qu'on se porter bien mais les injures ne sont pas bonnes faut pas injurier ko finga za mabe et voilà ce que tozo que le couple na basali plus de 30 ans na libala to yo ngana no pesa ki mobala banda finga pe maman moi si na 30 ans ba vandi finga maman moi na combien de fois pour le penza likambuya le na na sengote na bino mibali baloba on a côté là bas papa le na côté la binote na sengote ko finga maman moi si non ça je ne tolère pas. Qui n'a pas tout bon te faut que bengo za surprise te maman Rosa moi ça qui m'a surprise les surprise te hello bonjour ma Sipé. Bonjour maman Sipé Masiala ça va? Oui ça va très bien par la constitution. Maman Nito ça va na combien pas na yo ah maman ah on a fait hein na la c'est hein na la c'est Nako tapo na zo ascenseur na 40e niveau. Là 3e niveau. Nous n'avons pas que le na hôtel la couple on a pas que c'est 30 ans de mariage to va na mkena bango to so na bango par rapport à makamboze le kamikolo bi oui mameli ani to mtoka tia sa mama mabala tout ça. Porte on a sonné et boy super linga te na comprendre tema si pas okita aya ko zonga le surprise te to solo la ki na bango ke na roya hôtel la bango pour to so mama mabala na biso no basali 30 ans na kati ya libala po ko ka ko aider hein ko aider ba na biso o bazana na kati ya mabala. Voilà, nous avons un citoyen pour notre côté pas. Maman, tu peux m'asseoir là. Oui, comme ça la demeure. Ah, c'est fait. Oui, ma chérie. Ah, Azolokumu, bonjour.
Maman Sipe Masiala yo. Mais absolument qui n'a que la couple basali 30 ans. Moi c'est 30 ans. 30 ans. 30 ans de mariage. Là, moi Sipe Masiala yo. Moi ça va ta papa Ali. 30 ans. Moi c'est papa Ali Masiala donc yé. Ah moyembi. Shalom. C'est un beau thé. La fête après nanda. Oh, attends nanda. Parce que on déjà mbote oh. Shalom, mbote, bonjour. Mbote na beno, mbote na beto. Mbote na beto, beto nyonso ndina linga. Beto nyonso. Baba nene. Mbote pesa mbote. Bato pesa ba mbote na Kongo. Mbote na beno. Na kumba tata Nzambi, nge mama Sipe Masiala. Voilà maman ni tu nous attends la muno. Nge na kese. Ah. Ata pe na si. Mas mira sepeli. Personne. Vraiment. Toi, vous venez pour midi à moi. Vas-y, puis on colle à tes bouilles. Mais. Vas-y, papa l'aime bête. Papa. Elle aime Alain. Donc, je suis pas là. Alain. C'est pas Alain. C'est comme papa dit toi le matin, on se barre Alain. Moi, il va dire qu'il y a Zambie. Papa Alain Benza. Famille Benzalo. Vas-y, puis on colle à tes. Soyez les bienvenus. Vas-y. Ouais. On colle à tes bouilles. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, vas-y. Moi, j'ai vu ça. Non, tu peux faire au monde vraiment une scène qui est là. Là-bas, il m'a dit qu'il y a sa liste de quoi faire la providence. Préparons-nous pour le mariage, ma camarade, on va dans la vie de Bélé, hein. Pas dans cette Bélé, bah, éviter. C'est bon, pour y va péter, bah, mon chose de moi, la paix, bah, mon soupe, bah, botami, bah, maman, bah, créer dans le Congo. Tu comprends? Bah, mon soupe, bah, parents, bah, coupa. Il y a des candidats, bah, mon chose de boire, moi, la moutou, mingi, mingi, au bout de quoi, moi, na yoté. Moi, ta moussou, bah, moussou, moi, na, voilà, que ça peut, moi, na moussala, té. Bah moussous pour moi banda relaxa moi mais quand il baki mutu makasi balingi koye kolate alors et tomber ba mo lelo ba kotisa ba mabala ba comme ce que rôle quand ba so profiter la émission wana za ba nembele ba so benga mingi maman boye mingi ba batala ki monsieur na seki na maman comment il s'appelle encore na maman Rosa na pesi mbote maman Rosa qui ngata joyeux anniversaire bo bote mika mo ba mikolo moko yi na seki ba le 22 le 23 yo le 25 le 24 dans le 25 le 25 là bo saka ba mikolo moko wana basepelaki mingi mpona mfumba oyo mama asalaki boye yango esiko nasangaki mama nde na biso bino ke masi baza mokongo mobali naza mokongo me mobali naza moyombe baza mpenza ekolo moko moko te oko bayembe balingaka mpenza kolia mpona madesu yango lelo tolakisa bino ndenge osala mponza madesu na masi mpe tokotala lokwa nabengaki yo deja lokwa obengai nga oyo eza madesu me natokisi yango mpenza nanu te natiki yango nanu ozongozela ngai bon nazela na opeli ntango yo koya oyo eza soso oyo natokisi eza poule eza poule te donc nasaisonnaki yango déjà otyeki nini na kati po nakolakisa nde nasalaki oyo sikoyo madesu me natiaki cube bon mpo etoka mpo eza na kolo na ngai na monoko sikoyo nde naye nazwa pondu na biso totia mpo madesu ebela bien. D'accord. Obingaka mpaya na cuisine te nasalaka na oyoki eza mosanga na linganga mosala. Ah oui. Comme mama pondu oyo okwaki yango déjà eza déjà otuta comme madesu à peu près toloba mpona bana nde baotala biso eza 1 kilo ou bien eza nalakisa ok quantité mpona te baquantité ya madesu te bape quantité ya pondu ezaka 1 kilo donc wana ezaka demi non ateki 1 kilo et demi selon ndako nanga selon ndako oui bana babia oni yatina yatina banda azoya aza banobeta ordinateur na d'accord ok de la Tchango, Christa aza na mosala. Christa na mosala. Ya je donne pas à quel mosala. Il y a pas comme yaya.
Rufen, ah, pas là, bah, il y a Ephraim P. Donc, ça bien. Bon, ça va, on va vendredi. Ma si pe amu pa ya pa na ngata za mutu na nga ya kati amu pa ya pa na ngate. To ala mutu na nga ya kati bato ba otabso ha. Tam so ba zeta mutu na nga ya kati on a benga ki déjà na FC ke na koya. Bien merci à disposer temps na ye hein. À disposer temps na ye pour na to l'accepter makambo. O daza za mu dia bozo na otu na bato mutu na nga ngo na lata alliance so azala témoin. Oui bisos. Oui, bien sûr. Ya mko mesinike c'est coucou. Le rôle de l'homme on la tanga alliance. Le rôle de l'ombre, pas du tout. Ya za la témoin ya alliance. Non, déjà 1 kilo. Mais dans la 1 kilo nandam. Nandam bon. Selon ndako na yo. Selon ndako. OK. Bon ma de souper pour ma de souper au lambango et bongi ma de so ezala mingi ke pondo. Pondo za mingi. Ya moi bon monique. Pondo so ma ba sachet pondo, on a combien de sachets? On a 2 sachets. OK. Là 1 kilo et demi ya madesu. Ya madesu. D'accord. Mbeli. Olingi lutwa? Oh wapi? Oh to. Oh. Ah d'accord. C'est bien, ouais, c'est bien. Nasa pondo? Nasa pa pondo. Ah, on va faire de laurier. Ce ko ponongo, ozo chango ya mobeso. Ya mobeso. Batoki cité. Madese toki mo muke. Madese pe etoki, mais ebeli penza. Na motema na ngo penza na kati nano elembité. Donc so moni les gens madese pe sima couleur moko boye, un peu beige. C'est par là si ko tia madese za pembe, on la tia madese pembe. Au moni bando comme beige, au juste ko yo, au tie cube na yo. Bon, on va cube na nga dans la technique, ba cube na nga longola déjà ba papier. Et puis là c'est ça moi fourniture na nga ba assaisonnement. Oui. Ah ouais. OK. Moi c'est libala zala rabo ya ba jeune fille na nga bien to bolanda nga niki mwaka. Ça libala to sala ka poza la bien na baba. Ça va pour la biso to somela ba ai. Oui. Alenga sikoyo na longola so na fana na attention na télé na ota télé. To so na sina mobile nanga. Na longa ba feuille ya cube. Ba cube. Cube magie tout ça. Magie. Na zui ale na tia na sani o cheka mukie kaka 1 minute kaka na micro-ondes et ko zala panza ko lembozo zo rambeli o fini yango o kotisia o le tango ko lamba o fungola ba kibi o tia kuna ndo so se préparer comme préparons-nous pour le mariage. Amen. Aujourd'hui déjà oui. Et ça de pardon papa aller ouais on a déjà ba nini yo ça ozo fina kaka bo tiens on a fait mon plat. Oui. Quand ozo sala siko oyebi quantité biloko na na ebisa rabino ke mama ni to yeba kanenyo so pété nenga sali bona sala moteme na prendre on va mbuma kibe on mona bien que ça kibe magie. Ouais. Yango yo on est final avec bingité ya on la sabino et ça mélanger na donc ba on est final avec bien yango ça poussiéré. Ya onde toki na chasko. Ya onde to na tsaki po e ça check déjà. Ko lo bina na pondo. OK. Pondo nyoso. C'est pondo nyoso. Mo perisi mo tete. No trop pelisa. OK. Pona madesu yango. Siko pona madesu, so ozo chango boye ko ba la pete. Ko s'appelle doté. Na check out. O monde ngi na permet de sel mo ba ni no za ka madesu de sali boye. Comme des temps autorisé faire matungulu tout ça quand on kata matungulu OK to tiango likolo likolo awa na kata matungulu masi moi ça va pas faire ngali na ngape musala et puis as qu'on a payé si moto nanga moni moto payé na sikoyo nzungu oyo oleke na bwaka mai kaka bongo na zongo na reste muke na teka mai muke na sopi awa po pondo oyo ebela sipe mama ita wa mwasi na oyo bokata na sipe oui mama kana ndeto oso da pe boye bisanga na wa oui depuis ba twata biso ba 30 ans ko bana ba sipe bobunda bozobunda pe alibara bindo aboduma na bobunda pe ubie bozala bobunda posko bokoli non papa la zanzunzu na zamba mwa betaka te d'accord bundaka te abetanga makofi non naza oseseso
kofinga ezaka biso tokenda mingi na bible lokola to bachrétien tokenda mingi non on fait pas ça moi ça sara bote sara bote discussion eso mingi eza basi wana mais ekozala mpe akoloba mpe ndenge ozolala boye bofainéantisme bo oza na kofinga te eza normal soki mpe aza motu te soki mpe aza d'accord te na likambo wana akoganga mpe apali agangaka des fois oui naza motu po toloba franchise tozala kati ya to balobi ke o nasiliki mpe naza mwasi na budaka na nobude sikoyo ntango soko oseleki kanda na yo vanda nango combien de temps parce que mobali na yo agangelaki yo apesaki yo kanda wana vanda nango combien de temps soki namoni na kanda ezokoma trop tuka nalingaka te nalingaka te parce que oyebi mabala ebele ezobeba mpona mwa kanda moka moke so tuni bato nyonso wana bokabona mpona nini bayebi soka asaleli kaka likambo nyonso oyoki yango mpenza ezanga nango ntina donc mpona ngai na baconseil mpe nazwaka mpe na epa na biso nalingaka teke kanda mpenza persiste surtout dans les seigneurs nalingaka kanda mpenza te ye mpe soka monike nafandika samsu kanda nanga peut-être ezaka na koloba te nafandika kimia ye mpe soka ayebi ke naza na kimia tro omonaka alobi ka likambo moko boye mpe naseki nanga basi mpe ana na 3 matungulu nakata peso 3 po toonikango oui toonikango omoni atie pono madesu olingaka bisalela mingi te mpo bato ebele ta balamba pono madesu okaka te natiaki boye bayombe mpenza ya bayombe ndenge mpenza euta epa bayombe batiaka eloko te batiaka oignon na kolakisaka nde na kolambela oignon nde kota mingi so oza na poiro mpe okotia poiro mais nga lokwa eza nango oignon déjà c'est bon na oignon na tokonika yango parce que mwasi ya ndako mwasi ya libala so epapa neti atikala ayebi te ayebi mo ayeba koto oyo ayebi kazalaka te 30 ans eza wa papa la boublé te mwana déjà so abanda bota na 20 ans bakoko bakomi 6 ah oui hein donc mpona kotia donc foka komixa yango mpona kotia so otia boye yabima boye mabe osala mpe oyo mpe ya cololo mpe ezali donc oyo nani après totia oyo ya cololo donc au premier tournant après totia nini ya cololo mwasi mpe après totia ya cololo sikoyo nde tomona mpenza pondu oyo ebeli ok c'est bon alors ezokoka nango voilà osukola mbala moko eza te ke otondisi basali osalango nsima yebisana no basi oyo bazalaka masi mpe alambi bale na butu atiki basoni elali ti lobi na ntongo eza bampese bayaka sikoyo bazobebisa santé nanu surtout bajeune fille santé et puis santé wana bazobebisa et puis c'est pas bien biso nakoko na biso anoyebisa biso kaka bon o abana koencourage biso po tosala misala koko ana oloba nini oyebi nzambe ntango atindaka sikoyo na butu wana mapamboli na bandako atala bandako ezolala propre ntango atala bandako eza kolala propre atindi baangelu na ye bazosopa sikoyo mapamboli batika bino bakado ya bénédiction bandako eza sali te baangelu baleki na bango sikoyo banotinda biso tosala misala na ndako omwana butu tosisi kolia en tout cas fo tosuka basani yango wana mpe mpa na ngai nalakisa nalobela bana nga likambo wana epuis bana baba mais s'il y a la saleté à la cuisine ou au salon, on ne va pas recevoir nos bénédictions des anges. Yango na siko mpona osala koloba eza lokola kaka kokosa mais kokosa te mais eza mpenza réalité. Soso na nga eza boye
Lokwa kotokisa na j'espère que nous y capter. Olela kata kata na kata siko ba bilembo awa po assaisonnement ekota bien et puis soko katango bongo et ça la rappelle kitoko. Songo na soso na ngai na katango mobimba te parce que ya ndamu te parce que nazo tumbango. Olimbisa na longo loko yo parce que nazo sa musala ko sala pe faut pas. Na soso na ngai. Lokwa kotokisa. Ça on a si kata na sukoli yango après na du vinaigre. Ça ma vinaigre ndako. Vinaigre boye ya blanc. Na zui na sukoli yango susu na soso na nga. Oye silaki na bwakaki. Oui, mais il y a pas de souci pour moi vinaigre blanc. La sukoli soso na nga na songi si na nzungu. Sukoli na zui tomate na nga concentré. Oui. La tie. Il y a un monde qui faut apprendre, on apprend tous les jours. Moi, c'est dans mon cerveau, dans la belle mais il faut apprendre à apprendre ceux qui sont surtout les jeunes filles. Et en plus, les jeunes, bolanda oyo mona bolingo lambate bolingo kende kolena ba fast food. Après ta mobile kende because power elle tout temps il est chez sa mère. Aki ko lebe maman ba mo pose ko lambate. Le gros ko lambate tika ke ya maman ba mo tiko netinga na ko mutanga pa so mbana ngake no lebe maman ne tout temps fois linga ya ngako leka maman ba mo. Parce que ngam na za mo sinae. C'est plus maman. Ça va tambola quand c'est blanc na nazunga musna lamba epundu. Musna lamba mfumbo. C'est ça. Mais yo so mobile epse ka non oye kaka o tenalika pa maman na sina leki na Keba, comme mususu akili pa mama te, tango ozalo moi Madeleine quelque part. Ba comme ko sa kona kendo lia pa mama leki pa Madeleine. Et en plus biso toza na ba saisonnement mususu ba si ba nickel sonne ba aïe. Et ça déjà. Oui. Aujourd'hui ni na yo au fungo liboye. Net lokwa na saki soso misato. Ya kotokisa. Na zoki Nanga, la tiango 2,5. Chaque fois, au salé le moko 4. Ça là, c'est 3,5. Au salé 4. Pour goleka. Na zui 2,5 nangai, il y a aïe na tie. Après, na nenga hygiène, na kangi. Après, à côté. Le quoi ça soso ou ça boîte à concentrer. La tiaka minité. La tomate na kana fungoli moko. Oui. La sopi ka likolo aiwana. Oui. Na zui mafuta nanga huile d'olive. Huile d'olive, ouais. Ba santé pe comment on met ça. C'est très important, oui. La sopi nyango. Na zui pe mungwa nanga. Parce que tant on a toki c'est qu'on a cube. Oui. Bon, on a zui ka mungwa un peu au bas de kaka une fois ou un demi. Allez, aux huiles, au siwana, aux huiles, au tourner pour l'huile d'olive, on est au tourner en gros. Oui. Pardon, c'est pas grave. Aux huiles, c'est sauce na yo. Sauce na yo, au kata que sauce qu'on a na vinaigre blanc. Ce que vinaigre ça c'est aux huiles citron. Oui. Au kati, au thé, au sucre en pot, c'est iwana longwa. Quand on a aussi en haut, on va dire ce qu'on peut papoter. Manzala na ngeza okata ozui obali ko papota na soso ozo kota ngo bien ozui mama imuke na un verre comme ça un verre comme ça aussi osopi parce que soso e bota pe mai oti obando tokisa wana sokata ki ba oignon okotisi au moins ce que ça sokitoko bon on a permis ça muke parce que on a plein de four. OK. Merci peu. Na tiko nano. Ndoko to sama muna na cuisine. Anaso na mobile na yo. Na masala na so na. Non, si ça na tie soso na four. C'est comme bloc moi évoluer ma pendant ma descente évoluer ma nani. Total non peut me comme le niveau ni. Ba msu ba tia ba picha na mona on bien té. OK. Parce que bana awa ba linga biloko te na kati ya mona il y a quelque chose là, Ba yombe pe ba tia ke logo te. OK. Qu'est-ce que total la tête ma sipe. Ba tia ke logo te et ba disco ko. OK. C'est fermenté un peu. Ok. Tu vas voir les manani, nalo so fufu quoi nga les manani. On a des seuls même na manioko, même na fufu, même na l'os, na satanga l'os, na quoi nga tout. Ndeka muta, c'est pas lui coller là.
là pembeni na tie sukolo wana poti ba viande wa te ba bichard te ba soso te soki quoi ba Thomson te to là on se connaît soso wana. OK. Na piodi. Merci participer. OK. Na qu'est-ce qu'on a participé comment? D'accord. À toutes. Ah, peut-être na baraki bana bobenga ba maman bobenga ba papa et Michel a bien repréparer pour le mariage. Papa ali, la personne merci na siba to moni ngo ya ba kimisa déjà ndako ndenge to solo li. Yimo bien Michel ngeza Michel mabala ko soit na bato bana kata mabala tout ça. Papa ali nanzana moi likama moi zo tumisanga mingi ya pona bana mibali. Papa ali, est-ce que on va nettoyer la maman c'est quoi donc on va tout à l'heure. Mais je suis dans le baquet non. Tout ça il va en juin 1986. Moi déjà je crois qu'ils avaient 16 juin. On va aller dans le moment une année après. Participer. Nayebi keza makambo yaka ata muso okomi tiko mukolo ma sagesse ye bo mettre en bozaki ba jeune participer. Est-ce que bande ko arriver pe po bunda? Moni ninga na yebaki on dirait nzambe mutatinda giye. Ame manga nzela na. Pona. Nzela ya nzambe. Parce que lenga na yebani na sans vraiment tina za ipaya. Je faisais tout au mutino sa salanga. O yebi nzambe te. Donc je faisais tout. Mais tant on dirait que ça y est, mission bon. Maintenant, c'est trop, ça suffit. Ça y est pour nous. Nous avons récupéré un nzela. Ça y est, coup monté. Ayo kuta ke ma c'est déjà ça me la. Oui. Semble déjà. Pour nous, ça y est, semble catholique. Quand on a parlé de Banakala, après Jésus Messie, pape, j'étais dans l'ignorance. Peut-être que je me suis dans l'ignorance sur la tine. Ce qui nous a aussi monté, on va l'ombre. C'est quand on a après Jésus-Christ pape. Le temps où tu vas aller, ça a coup monté. Voilà, ça se préparer à l'apôtre. Et ça, ça a coup monté, à signaler pasteur là-bas. Qui m'a banni là, à Zoya Otala. Donc, bon, ça vraiment. Homme de Dieu, à OTR. Donc, mon couloir, c'est pas la journée, c'est la journée. Tant qu'on a Kobi, on a Tindu, les Guinéens, on a eu à Tindu dans le quartier. Mini, tu as passé la loi en face de moi. Passé la loi, je tenté à Tindu évangéliste, comme on a eu longo, d'abord ça la montée. Et on a OTR, sur la foi. Le gros les aïeux, je viens monter mon bétanga duku. Et na songi nga bien lobi sur la voya. Na comme il y a chaque fois. En tout cas, ce qui est ça journée. Tu les leçons à le film, journée. C'est là. Donc une femme est isakiée à travers lié. Na yamba yesu masi. On a pris depuis na démarra. Tu les deux. Ok. Zo baptême na manjili. Ngam na senga ngabi Nako kapoto malili. Ngapela soki ni poto. Nako mizuna nga baptême koto puis kuna malili. Nako zo baptême comment? Ezali le 24 novembre. Na yamba Yesu no mois de février 1988 et le 24 novembre na zo baptême. Na manjili voilà à l'époque président Mobutu a ça défilé. Na défilé nanga sur le baptême. Ah, c'était bien. C'est bien alors. C'est quoi question na ngane na tuna ki na compagnie mangolobi na zo tuna. Question na ku zaki nini? Na tuni. Tango zaki ba jeune. C'est quoi arrivé que bobunda ka bunda na kati na bala. En tout cas sans vous le mentir, depuis ngana zoaye. Je me rappelle pour la vérité, les hommes de Dieu, les na epoto, les na Yolanda, mo comme ça na colère, na kanda après ça nga les tout ça foyer. Son akota na Dieu. Na bambaka est cendrier. Cendrier, il y a bois noir. En tout cas, na regretté que ce qui c'est pas bon. Ils m'ont regretté. L'os des maisons. Bible les oloba. L'os des maisons, mais on cendrier. Ce que l'indaka moi si na yo vraiment au niveau là parce que ce que
elongelinga se déformer parce que tango ezwi porte donc ekotiko soki banda jour alobaki seigneur ntango na ye siki epai na yo banda lelo ekosalema susu ata moke banda seki wana nakozalanga na colère ya ndenge nini nakokoma su jamais na baniveau wana o bitumba na ndako bukulu ameno ah non quelle que soit la colère parce qu'il y a des hauts il y a des bas ok papa ali siko nangi o apporter conseil moko na lelo toza kosadresse mo na bana mibale ya papa parce que yoza mobali basi se plaindre mingi papa ali na bana mibale ndenge bazofinga ndenge bafingaka basi kofinga mpe baparent baboti basi na bango eza na motu moko mpenza oyo naosala émission o pauvre apesinga motema pasi apesinga na kanda donc motema pasi na kanda esangani azofinga mama ya mwasi na ye azomona ke mama ya mwasi na ye respecte est ce que azofinga mama ya mwasi na ye baza bango mibale mama ya mwasi aza te mais mwasi tellement pasi motema eleki aza ko obligé ayebisa mama ne mama libala oyo naotika mpona ni abi mobali nanga chaque fois so toswanaka afingaka yo chaque fois so toswanaka afingako alors ngai lelo nasali nini nabomi libala nalingi yo tellement amanki yo respect mingi là ça suffit abomi mpe libala azongi epai ya mama na ye mama na yebisa habite mwana ngai ata afinga bi mama afingi yo trop lokola afingi yo mingi na préféré navanda na divorce mpo kofinga eleki soka toswani mama na yo mama afinga ko tout le temps na bomba na motema mais là vraiment na explosé yango na yeko yebsoki ngai libala na bomi mpona mobali kofinga yo eleki sikoyo mapasi te yango na tuna viki yo oza papa osokoli ozalaka mpe jeune ntango ozalaka jeune osali yango te epo bamba mwasi noko asoki cendrier mofinga te sikoyo bana mibali oyo baza kofinga ezosama na poto tant que mobali oza papa okokonseye bango nini akosadresse nde na bango. Vraiment, donc, c'est une bonne question. Je vais répondre en tant que serviteur. Nicolas Bissouana, d'abord, parce que nous avons maman. Pour maman, Moutou, à Tigina. Si on a la Bible, va tenir Jésus-Christ. Moi, ça va divorcer. Parce que dans la loi de Moïse, ça allait être un divorce. Et sur le voilier, quel que soit le péché, sauf adultère, ce qui peut me parler à l'ignabo, ce qui est l'émission à l'émission, mais sauf adultère. Bah, le bien, sauf adultère. Par exemple, moi, pour nous conseiller moi si, à salir, rire, gaffe. Moi, si quoi, à où tu as la tête. Pour mon bal, je finis à maman. Un peu sur exemple. Quel que soit les sous, et il y a un moi si ça à bêta rayo, à finir rayo, jamais les balles beaucoup fait pour l'amour. Donc, dès que maman a sali pourquoi? Lélo, n'a fini rayo. Ah, on a n'a fini on a social news. Au bimia. N'a eu qu'un on te finit. Vous comprenez? Donc, au Bimiawa, et comment on a monté, c'est comme la Bible, on a vu que au moni l'icolo, avion l'équi. Il dit qu'il y a un trace. Massoua, sur l'équi n'a maille. Et à Massoua, Massoua, vous te dites d'avoir 5 minutes après, vous avez goûté Massoua, vous te dites. Quelques secondes, vous avez goûté Massoua, vous te dites. Il dit qu'il y a un trace. De l'insulte, malgré Dieu ne permet pas qu'au fin de la station bien ne n'en est pas le mal par le mal. Oh, au fin à finir, il y a plus de gens. Maman a dit ça, à salir les razans n'a pas sali balade. Parce que. Maman. Mon bal n'est pas ce fin à maman ou à botaille, il faut qu'à tirer bal. Au moins que maman ou à botier a pêché qu'on se met non. Quand tu as balade, pour ma fin à un maman. Voilà. Moi si à sali erreur les sous nios est pardonnable sauf à go mobile à go ceux qui moi dans la salle comme là c'est autre chose mais c'est quoi comme d'abord et comme goût pour nanga
donc pour nayo ba mibali ba finga ba mama ah on a zo conseiller na moi si ce que tu n'as le ke libala mobala na fingi maasi oh bedi les ngala uto pe ce exemple insulte au fininga news na bimia na lo ke fininga ce qu'on me ko réfléchir le quoi nga zo répondre en tant que Moussa Denzam ba ko yeba mamote que tina bimia wa ba fininga kolek mwana mwasi wana alingine libalate basi pe baza bala misa alingine me bama da basi pe tout le monde idée azongi se bango basi te to ba ke bien sûr des actes de na libala donc ndengo za ba basi ngala péché ça finga masi pe na mais ça ne fera rien. Attends, maman, si peut par exemple, que ce gars dans l'habitude, par exemple, à Fingaga, maman, il y a aussi le Canada. Il y a solo. Mais, dans tout que c'est. Il y a solo. Pour moi, insulte, ça ne fera ni chaud, ni froid, ni tout le bas. Maman, on a salé. Ah, on a dit balanaï. Parce que, bah, ça n'a pas de quoi. La poto quoi, la là, n'a bien. Mon bal va se faire mon canda. Mukanda na ye azana ndaku na ye asala na ye et surtout soka sa même na voiture na ye do azana oyo nyosu mwana mobali oyo asengeleza soka surtout soka bi nzambe de toutes les façons tant finga mama na ayebi nzambe parce que mutu ayebi nzambe jamais on finga bokelo na ye oyo aboteli mwasi c'est facile à son mwasi mswati bazali pe ayebi nzambe tongo nyonso akenda banda nzambe mais la Bible nous dit un bon arbre porte de bons fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de bons et de mauvais fruits. Ce qu'il y a jamais. Donc, oh maman. Église est à l'hôpital. Église est à l'hôpital. Nous avons un cancer, nous avons un diabète, nous avons un diarrhée, tout consort au Koutani, hôpital. Tous les autres traitements et pas les soucis. C'est-à-dire que je suis sikoyo azana malade mais aux autres mon aïe azawape na église Bana Israël pour plonger 7 fois. Aujourd'hui, 7 fois. Premier plongée. Basi pe ngai ato répondre ngafuna tuna na maasi pe lelo soki tinaki libala mbala tina bando finge soki ya kosepela nango po wana yo mutolobi. Non. Ngai ato répondre. Na lobi te ki ya kosepela nango. Yo kako? Singa na lobi ke. Se yo to pesa bana batongo te, yo zo lobaka ke mwasi wana azonga na libala. Azonga libala. Li ba insiste wala seria. Ba s'il te plaît. Na kesi ko na conseil mon mobile. Mon mobile lu ga limu nzambe. Asambelaka. Azalaka tsaka na banzambi mikolonia. Est-ce que mobile semble? Il semble. Na mo semble basambelaka. Petit à petit parce que au moins on peut se faire toujours exemple biblique. Tant où Yesu salaki miracle il y a 5 pains, 2 poissons. Hein? Parce qu'il y a 5000 personnes. Alors, chaque moutou a joué na mulongo qui est ah. Il y a eu un mot. Aïe. Il y a eu un mot. Donc, chaque moutou tant la bango joue le cocanango. Nous avons le bango. Ce n'est pas que. Parce que ça va bien, si tu as ce qu'on dit dans un zambé, au bandit qui semble malamo au comité. Ah non? Ah non? Plonger, Naman va le dire, qu'il est plongé 7 fois. Na Jourdain. Naman a plongé première fois. Pour naïe. Ils avaient gagné. Deuxième fois. S'il te plaît. Troisième fois. Première fois, il a plongé. Ah ben non, critique trop, critique on est long. Deuxième fois. Deuxième fois. Deuxième fois. Tant on a plongé. Deuxième fois. Tant on a plongé la main. La deuxième fois.
qui moïb soka saki moïb elongwe troisième fois donc nzambe alongola eloko moko na tala yango moneli na sotaki près septième fois akomi nini peto parce que c'était septième fois akokisi mibeko ya nzambe so mobile afinganga nde nayebisa bana so bosa malamu te bofingisa baparent peut-être so mobile azofinga azofinga mama na yo peut-être yo mama olakisi mwana mosala malamu te parce que nga mama biso naloba na boyi boke nofingisanga na mabala na bino parce que soki mobile azofinga mi papa na yo mama na yo plutôt eza mama nde ta mosusu alakisi mwana mosala malamu te azosala makambo malamu te kolamuka retard kosukola nzoto na propre te c'est pour ça peut-être occasion na mobile azwi ya kofinga mama na yo donc soki mwana mwasi ayebi misala bien azosala bien pourquoi mobile akofinga eloba mobile yango aza sula aza mtu esalaka malamu te donc nga na osika te soki nayebi ke nasalaki mama na nga alakisi nga mosala te donc nalobaka eza mama na nga tozofingisanga vraiment kataloka libala bilenge libala efe kitoko okatinoka libala bafingaka mama napesi ye exemple awa esaka bango bofingizanga te nauti opesa exemple babuda ata mosusu peke bon nauti opesa exemple biblique avion ezokende sikondo oza boso passeport nofinga mama ya bino asenga ete mpo mama biso lakisaka mosa malamu ye mo mpenza lobaki ete egeni mpenza akomona egeni nga bengaka egeni tumba nosavolema ti eza teke opona kamera te ponga nazalaka soki ke kote sankol nga motelobaka nazwa ngolu ya kozwa mwasi ya boye selon Dieu parce que ozwi mwasi selon la volonté de Dieu auti okimia te yo mpe ozwi mobali selon la volonté de Dieu tu seras à l'aise aujourd'hui il y a des hommes qui le heureux donc pour un petit rien oui, conflit dans les balles est nécessaire. Là, on a des conflits. Dans les balles, c'est nécessaire pour Oyeba, Azana. Conflit, c'était nécessaire dans les balles. Pour le caractère, mais quand Bitumba, dans les balles, il y a monté. Qu'on soit, on a tout ça dans le temps, c'est vrai, tu es dans la Bible. C'est vrai. Ce n'est pas qu'une fille en rose. Tu sois là. Tu sois là parfois. Mais ego à la teke, Bouswani, n'a lingi sous la terre, n'a qu'un bisaka. Mais non! En plus, pour la passe au fin de maman, un gire ça n'a rien. Il y a aussi, mais la changer. Mais la changer. Pour la conseil, moi, mon balai. Ce qui peut moi, ça va ne finir un peu. Mais moi, la lobby, ok. Ne rendez point le mal par le mal. Le mal par le mal. Bon, t'as mon balai n'a finir maman. On a un politaire. C'est que mon balai a zo mon abisele la mabe na moi sina. Non, tant on ne souhaite pas, monsieur Soupé, maman Sipé. Monsieur Soupé, ma belle, monsieur. Donc, un alinganza midi. Ce que je me dis dans l'église, ce n'est pas que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui interrogent dans les... Ce n'est pas tous. Il y a le biga, à l'école, dans l'église, donc, à Zamoussant. Ah non, affection pour la maman, peut-être Zaki Malamouté, à Mémion aussi, na Libala. Ce qu'on a conseillé, moi, mon balai. Le conseil, mon balai. En tout cas, pour la moi, mon balai, sans vous le mettre. Nous avons ce que cela n'a bien. Et là, pour la... Osala d'abord délivré na munoko walo ke na église ko zo kumisa nzambe na munoko walo zo bimisa so donc abeta ko to guitare na église na ba en plus l'eau douce na l'eau amère ko sangana te ke bima na source moko ou osala bonzambe ou oyesi kana bonzambe to go comprendre mais ça là est fort munoko na yo ya na langue ndenge bible zo lo la vie et la mort est au pouvoir de la vie et la mort. Ce que continue comme Josephine ici, c'est un jambe pour rien. En plus, vous êtes dans l'église.
abeta guitare musicien ba musicien mingi ba bombama surtout ba musicien trop de païens trop de païens sans vous le mentir ba musicien ba amis pourquoi parce que ba outil kobeta musique ba outil koteya et par de balingi bateya ou musicien bibi libanda soi-disant son peuple. Même si parole de Dieu, à vous connaître. Si vous avez parole de Dieu, parole de Dieu, à cet homme fatigué, KO. Donc il faut que ça soit bien. Attends la Bible jamais. Bah offrande, tu peux pas faire ça. Je ne sais pas comment tu es à côté, on m'a dit, mais Mawa. Alors, comment avoir le film moi aussi? Mais dans ce conseil moi aussi, à ce moment-là. Nani nanga maasipe. Nani maasipe te ketande to baba olamba kuna. Est-ce que vous se pele au Jésus? Ce que je suis question. Yo encourager muta finga moi si kuna boy na ya na koya kote. Et comme il boye ma pondo changer couleur. Et ça le sous vert ya makasité. Et comme il suko vert moko sombre. Na mama toujours nyonso ekangami na yango sikoyo boye na ko balola yango te bade kotake balola mite non so balola esali solo ya quoi pondo mobeso. Ok. Donc pour kota nini faut vraiment etoka na yango sikoyo nga nazongisa yango boye na nsima po moto naza na besoin nango nakokofungola awa le peli nango na siko mutungulu ni nanga ikalung nanga na tena moto oui na tena moto ezuma mke moto après na ko sia mafuta mbila oui donc on a tiaki un sachet et demi ya pondu nanga na ko tsape oyo boye. Mais mikolo tellement que ba santé pe comment tout ça bato mingi ba comment on mélange na ba mafuta l'huile. Ouais. On mélange na mafuta l'huile mais biso le quand on la ça origine ya kono ma desu. Oui. Il faut ça la moka ka. Ko ça la moka ka boye. Yo ka chololo. Ka chololo na bina caméra. Mami yo ka chololo. Et donc ça chololo. Mafuta et puis chololo. on peut avoir tunga mogo. Donc oh benza donc quand tu viens à Tanda Mayombe. Ola mwasa Muyombe. Ya mwasa Muyombe. Ane Muyombe teme. Papa za Muyombe. Akomi na Muyombe. Est-ce bana ba Yombe? Ayo, akomi Muyombe. Si si. Ezo sala boye. Et puis les gars vont ça le camo. Il faut la zone sans la moto. OK. Comme tungulu. Et bela. En même temps, Bachololo. Vas-y, fais. Ce sont les bisous. Auto chaki na moto. Yangoyo. Auto chaki na four. Au moins, c'est le jaune. Jaune, mon gars, qui t'a remarqué, parce que dans jaune, on a tout chaki. Moi, tomate concentrée. C'est pour ça, couleur. C'est ça, couleur. Ah, on a na balola qui, le bosso. Et avec la couleur au bout. Ah ouais. Oui. Ici. Comment le faire avec le kaki? La toki c'est qui en haut. Là, ils ont porté. Même papa il y a 99 ans au liang. Ok. Parce que minou il va tendre. Na mono. Oui. Tendre. Donc tu n'as pas au liang au 100 minutes. Ok. Ok. Autre chango. Na nini kuna loso eza kotoka mwasi ntango azolamba atiaka biloko boye te ata osukoli il faut otianga ata eloko ya likolo to sani mpona salite ekota te na mofini kuna sikoyo pondu na biso ese toki kuna se esangani na omoni esali mwa chololo nati po olingi chololo no mingi chololo kasi on se l'a faut que je le fais ça là et le bagage il le fait le hein
nazwi yango nazipi parce que soki obaloli ekozika na se ozomona soki obaloli te ocheka na kati otiki kaka ntango ekotoka na se parla nde yo kotala po balola yango bien sikoyo natuna nalakisa wana mopona madeso mama mobali na yo non nga aza je suis né à Matadi et puis bagrands-parents nanga bazali na Matadi baparents nanga na Kinshasa 4 jours plus tard il y a naissance 5 jours plus tard nakende Kinshasa donc natangi na Kinshasa natangi mpe na Matadi mais surtout na internat donc chez nous aussi comme les parents étaient ma mère azalaki matadienne abotami na Matadi yango wana siko tololamba yango mpe bato Matadi nde bazamba mpona madeso bayo me nde bazaka Matadi sikoyo Matadi eza ville moko touristique vraiment ya bien eza na port international bao bazokende mingi Matadi esengeli koyekola kolamba boye. Ok, merci. Papa, là, nanga kina tanga testo oyo parce que batala ki émission na to sekina maman Petronette Benz ninge to sola kina ye. Alors sekina ki asaki wa moko pendant l'émission, tant muso batala ki balebi ki non eza boete bon. On attend testo ninga tinela nga. Moi senga kina bina non maman ni tu force la nga testo wana otanga nga mpona batu bani misana kina moya. Donc après ce qui par rapport ya chapitre moko lobi, abi ezaki après ce qui bino après ce qui 1 Pierre mais ça 1 Pierre 3T ezali 2 Pierre. Là il toza le 29 na peso ba joyeux anniversaire. Anniversaire na biso hein. Bozé belé maman Rose qui ngata. Au fait na se ba mission ka anniversaire. Yo maman Petronette Benz, maman Rose qui ngata, maman Anto, maman nango na sekina émission. Donc 4 personnes mobimba. On a élu on a ça ba émission. On to kata. To yang mobimba wana te. To kata boye. Oui, on a la messe. Na baloli pendant la leçon. Oui, depuis na baloli te. Et ça la bien. Comment biloko ndenge zo sala boye, ko zikate, ko dimine na moto. Yango bato ba jeune fille ba kimaka, bolamba na zikaka na zika, ko dimine moto na o. Obandi na point boye. Demandez ça depuis hein et balola quitté biloko faut toka biloko balamba yango na rapidité te pendant à dessous yango balola yango malamu et puis so ozolamba biloko kolinga tolamba na nzungu moko eza de justesse quoi. Il faut que le quota espace pendeza. Ezali ouais. Et puis erosala musalate pour na ba mi ko sauter ba ni. Pour biloko no eza bien au moins là. Kama mama libala. Boyoki hein. Oh là ba biloko eza teke baby si le mire tout sauter. De fois za nzunga mama nene. Il faut pas suma ba nzunga nene. Il faut pas mingi ba suma ba nzunga mikuse. Et miki. Et miki pesa na ngo bien pour na moi mais moi si il faut za ba nzunga nene. Ngaza mingi ba nzunga nene. Merci pen. Na ba pe ke solo. Oui. Amoni oyo. Ba binga on maxi bien-être. Ah, na mona ki on la télé. Moi quand la télé. Maintenant na mekati. Oko make-up hein. Mais ba epsega ça bo pikili ki makasi. Allez bon le bela que belle déjà qui côté. Ça maman il y a là le bala. Moi si toi na mindele te ba make-up logo na moi si a make-up logo ne bon. Voilà bien. C'est quoi le mungwezi mixa ngape. C'est quoi munga? Ngape na yoka. Yo ne dois pas savoir ce que munga. So munga zite to bakisi. C'est ça bien. C'était quoi ça? C'était mal. C'était tout ça peut rappeler participer. C'est quoi ça? Oyo. Ba bien on maxi bien-être. Maxi bien-être oyo et ça pour la santé. Merci pour yoka. Maxi bien-être oyo. Et ça pour la santé na biso bato. Oh, on installe la femme de chambre. Nous ça là nous surtout ça là ba combattre. Ozo comme compasi makolo tout ça et traiter ba maladie belé. Maintenant nous sommes tous traiter ba maladie belé et pas ya ba papa ya na msa mungu kitoko ba papa lingala ya mengi. Et ça na kwa cappuccino. Ba sachet kana ka tsoko fungule o cheka na verre. Soko soki papa ameli yango
Moi, attends, mon sous Zaki. Mon de papa, les abonnés. Moi, attends, mon sous mon nom, fatigue. On comprend le temps qui me colle. So, mon papa, il y a mon fatigue. Vous faites Maxi. On va la toujours. Bamba et Maxi Hall. So, la mairie Maxi Hall. Au piling déjà. 30 ans. Il y a un autre côté. Vas-y, fais. La salade a 30 ans. Tu comprends? Donc, ce que tu as besoin de Maxi bien-être, bien maman ni tout. Maxi bien-être est allé. Pour Nabino. Nous avons permission à maman parole. Colonamo. Parce que puis ça va comme on l'a tous en défaut. Ce qu'on monte monte ça les cas et l'eau qu'on a yé. Au lieu que ça la monte au tricher kaka nenge kaya ça comme si tu l'as monte ça et au copier. Monte ça les athées. C'est bah il sera ngaye. Et ça n'est pas le col ngati. Moi moko boinde maman tout ça il pas qu'il comme moi mine wana na chemine na mupanzi. Mais maman ça là yo modèle na yo moko ba sepe la pour on les a marqué nanga. Wana mona ba au moins ba flamme nanga côté et ça ba empreinte ya maman ni tout. Banda premier mariage nanga na sala on a 500 invités na cha ba empreinte nanga et ça système nanga. Yo okero ba ngapi na cha neti maman ni tout na ta permettre maman ni tout mais non au moins que ils ont bien été pour ils ont sopayote et ils sont pour battre baol ba maman ni tout ameka ko sala ko ayo mais ils ont maman ni tout concurrence c'est un loyal ndenga na lobaka mutu nyoso sala mais tant que les autres cheka pour maman to ça bozo monter que ils ont bien été aux à limiter il faut plutôt te créer ngana kuta ba traiter bazali bele na landa ta likola traiteur mon côté na bima na ya ndenga nanga o présentation ya buffet traiteur na sa sala ngo isanga muna sala système nanga ya présentation de buffet ceux qui na sali musala nanga na zuba marié na la kisi ba mobango nyonso ba tricher le komoko et comme ka on a ça ka ndenga mais non on a vraiment envoyé sabino yo muto ndo somba pima ba flamme au tshela mpanzi biloko ebele pona ko ambelir buffet za ba flamme ya mama ni tout yo ba se ba confondre nanga ata ba papa sa ba kokana ate. Amen. Seigneur notre Dieu, ta parole nous dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je laisse ce repas entre tes saintes mains. Bénis la provenance de ce repas. Nous qui vont manger ça, Seigneur, nous allons manger ça avec l'action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Purifie ce repas, sanctifie ce repas. Pour la gloire de ton Seigneur. Pour que ça nous donne la force. Amen. Amen. Chérie. C'est bon. Voilà. Merci pas la toute la pour na madeso. Azani muyombe te meloko ba. Oui, mais ngana commissaire muyombe. Ya mote. Ta mobali ekolo yeba kola ba ekolo na sens na ba papa ali. Ta mobali ekolo moko. Yeba ekolo na bali nga ndenge nini po bozo. Bala boye. Zembo ba Kongo ba embaka. Ba yo. Oui. Emba boye. Maman beto melamba mais pensant que na kisasa partout je pense. Okoye ba. Maman beto melamba saka madesu. Tout la fête montant koyoka. Adi kume kafe. Voilà, pensez ba yombe. Adi. Denga ba yombe ba. Adi. Kume kafe. Kume kafe. Ba mega fête. Oui ma chérie pose. Je vais me servir, tu peux poser merci. Maman beto melamba saka madesu. Tout la fête montant koyoka. Adi kume kafe. Mais la bête tu veux tout là, mpiodi. Mpiodi. Nantafu tata. Nantafu. Nantafu. Mpiodi nantafu. Ça faut d'après Dieu, ngaka funali yango. Ah. Allez, oh mon nene. Merci ma ça va nene. Bino ta façon bakala mukela ngo. Pour le magia. Tubila bango. En tout cas, que tu es la kulamba. Eh. Les autres qui ont commenté pour notre image. Alambaka bien. Simplement. Merci mon amour. Andike lambaka bien. Mumba yabuta si alobango les gens Ali oliaka bien. Mais bien sûr. C'est ma femme. Si on a commencé à lambaka bien, appelle-moi. Ah oui. Pour nga moko pe na cuisine. Sakaraka soko mokete. Bon, quelle personne, ce n'est pas que ta bouche te loue, au moins quelqu'un d'autre te loue. Ah oui, proverbe, comme dit la vie. Le livre proverbe, hein.
Il faut moi si mon bail va le louer. J'ai la grâce que mon mari me loue. Amen. Entre borate. Toke kitoko moko ya osaka na théâtre blanc masi pala biblo kitoko pona madeso na soso kotumba nde baka on apprend tous les jours appelle on apprend ndeni basala na sala pona madeso à ma façon mais là na mondenge moi ça muyombe sali yango donc il a kisi ke bana lelo na bando sala ndenge mama sipe moi si ya muyombe moi ça papa ali masiala ndenge sali na bando sala ko muyombe za koma muyombe moi c'est muyombe ndenge moi c'est muyombe yo kay mo gabia koma muyombe bonga na boyi. Là, comment on t'es belle moitié. Comme originalité. Moitié. Vous comme mieux 100%. Ah oui? Pas pas non. Moitié parce que les sina balé bala makila. Makila bayombe kota kata na bimisa bayombe. Ça ngo moitié pas si peu bon monter. Est-ce qu'elle a marabitote? Pauvre muyombe, fula mabidi. Oui, na zama nga autorisme na ngabito tote ya mwana ala bango pe yamoti. Ah d'accord. En tout cas merci na batini surtout bozo ata ya Holandani ba mission na pour le mariage, de to ba mission na moi ça toujours très éducatif. On apprend tous les jours. Et on to ça émission au bon ndenge to sololi. Merci beaucoup hein. Na pesi na merci ninga disposer ta na ye asumi biloko na ye na mbongo na ye. Alambi tolier il peut emporter pesali. Merci hein pour emporter. Tu peux se merci est-ce que vous avez camoué sur bateau pour ta la biso pendant mon qui là. Merci ta ba fleur la zone mariage na yo. Na Congo la rose ina table de la biso. Yango wana. Au moins on sepelte. Na sepeliko. Ouais. Souvenir hein. Ozaki mbote la bino nyonso merci na ndebo landi biso pe bo Rolanda biso. Suggestion la bino et ça la bien bo benga téléphone bo bengi bo bia mama ni to boye kande bo mesana ko benga wane et ça la bien en tout cas nzambe pambola bino bo yipse ba nzambe pambola taba ko mena ki Congo nzambe sakumuna beno vraiment nzambe kusakumuna non wana nzambe Congo ya nzambe sakumuna beno beno vona mbote makwela beno makwela bakisaka na ya ove et puis les balles ça qui toque quoi les balles vraiment beta la boy beta chérie là prochainement ngamu na kolamba ukamo bilomoko voilà bozo au sérieux prochainement ils a sous maman si pita wala mandenga na lamba bino pondu ya pamba na viande ou na poule. Okay. Merci na papa Lembenza na bien que papa pour na ramta respect mais na ne pelik na papa Lembenza papa au fini mes point. Merci papa Alain na ningo po ozozaza na mama ya nitu mbote bele na di londole kalate na bike mamba Saint Valentin boto ozaza la wana mama de petit baba de côté bakokani ka tellement bazaka ensemble bakoki bilonge kokani ya mwana libala pe bato basanga bakokana. OK prochaine émission koya tokozana ma biso moko akosala biso bisi mama biso ya mongo ala so pe mosi ya mongo babala ka ndenge nini avant na libala ndenge nini mbala sima tozana émission moto ko sa sur banoko pas pe boye to sa émission pona banoko banoko mbala sima do ba émission zebele to sa papa ali en tout cas pour la siko magna to komi mukolo ngote c'est dans 3 jours hein le to sa jeudi dimanche na bolima nzambe to comme le 1er janvier. Bon ba meilleur venir attendre to comme mukolo parce que kola kola mukaza mystère to kopesa ngala pesa vraiment moto bonne année avant te nazaka toujours le 1er janvier na ko souhaiter ba meilleur venir parce que ya lobieza ebisete za nzambe batela bino nzamba pambola bino. God bless you, que Dieu vous bénisse. Nzambe kusakumuna ngala yebi ko bien mama Pauline Salexanga nzambe kusakumuna nzambe kusakumuna bande ko na be bampangi ya beto nzambe kusakumuna nzambe bénisse bana beto. Bon bye bye, à la prochaine.